BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Et voilà les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira vous informer. C'est notre souci majeur. Nalingi bino ya trop. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Bino bato bolandara biso. En tout cas, merci na confiance au bozo pesa biso. Merci énormément. Nandenge bozo s'abonner, bozo tinda message, ba remarque na bino. Yango izo sala ce que to avancer et puis to améliorer mon sala. Merci, merci encore. Merci, merci. Non, on a vraiment des beaux s'abonner. Izo pesa biso courage. Il y a qu'au travailler 100% news et analyse. Et ça émission d'abino, tout le belara, fait de société, news en tout cas, où ils ont les canana communauté congolaise et puis partout ailleurs. Merci beaucoup. Là, vous voyez déjà les King Fally Ipupa na Belgique, où on a un journaliste. Donc il était entouré de journalistes, journalistes et nyonso oye abengaki bayaki vraiment na hôtel wana place yazali bayaki vraiment boyoka oyo Fally Ipupa lobby par rapport à lobby c'est très important eza makambo batu nyonso babandaki kozela Fally Ipupa aloba oui aza star tomoni bato belé bafingi na kombo Fally Ipupa surtout ba journaliste bafingi déborde même. Et tout le monde il Fally Ipupa. Et moi personnellement, dans un pour ça, tout le monde a réaction à Fally Ipupa par rapport à l'insulte pour battre fingi na combo surtout les journalistes. Et lelo, mambo Fally Ipupa lobby c'est très important, très intéressant. Dans notre cabine bolanda vraiment makambo yo yemo kwa lobby. Donc ils ont facilité hein. Ils ont facilité comment on a Fally Ipupa a changé ma fille à Batebele. Oui, tout bien un changement. Motomususu akana même pas que non à coquin de poteau. Or lukata façon ya akangisata $1000. Na Congo $1000 ils ont bon belé. C'est pas seulement na Congo partout. Kokangisata $1000 ils ont problème. Ils ont batumususu azata na savings ata $50 te. Mais au moni mutumo boy abimira boy pozo lobelaye à sombelio billet à faciliter au visa sur visa c'est vraiment quelque chose il y a encourager et là on a vraiment tout zappa au Fally Ipupa sali. En tout cas je vous laisse d'abord suivre la vidéo et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. C'est parti. Et si d'abord un combo là aussi là. En tout cas, on a remercié Bino Presse. Et puis pour y avoir pour la culture, la musique. Et puis madame Noronanga, tout à le bâti. Boda obligé de te le bakam. Les journalistes nous sommes mis à dire pendant ça. Ceux qui orchestrent nous ont dimanche. Côté mon bro qui n'a plus ne peut découvrir événement normal. Nous avons la logique on a fait. Grâce à nous toujours, je pense que c'est un échange dans une fois. Chérie mon blague. Sauf que la vérité dans le gagner. Parce que nous bisous pour ça les gars la vérité là. Betaki, Betty, Robeta. Sauf que le baké pour le la vérité sans okosa, sans attaquer biso. Non, il dérangeait ma tête parce que nous Betaki le binazini, tout le monde Betaki na Bercy. Considère. Mais tant qu'on le fait qu'il fallait mettre une eu arène, mettre une amie, c'est la vérité. Soit vérité politique, comme ça que la vérité qui vous a dérangé. Parce que la vérité, c'est la vérité. Très bien. Comme il a dit que un grand respect pour la vie. Merci. J'espère que nous sommes tout le temps venus éviter. Parce que nous sommes là. On a visé de l'eau. Merci. On a 90 jours. On a 5 ans, il a dit qu'il y a 5 ans, on a maison chez lui. Vous insultez, pas besoin de tonton bébé, vous avez ici la camp. 2028. Donc, au 2028, nous sommes pour les Mbaroyama. Donc, voilà, tout ça là que.
pour bateau tout baya ba commerçant bazate ils ont bateau presse si si to respecter donc rappelez un franc au PCT on faut tout vérifier boulot na bino ya monde sali ke boza donc voilà bon si na bonne relation mon ligne de cela surtout sur la répéter mais nous sommes l'une comme donc il faut beaucoup ça mon valeur aussi que boya on ça habillé ça bien en tout cas et aux alentours mon les habitudes donc il faut que ndeto ya 14 ans non et Afrique moi je dirais que battre la voix photo non et Afrique chose comme ça Michael Jackson on est concentré dans boulot tout le monde peut nous battre dans la ramona qui bino bozo filmer tali bino ekende maintenant donc botika mamba tika ba ping pong wana à vous autres je peux comprendre mamba finga d'internet échanger le côté pour comprendre des bateaux tu vas filmer donc ça là le côté échanger rien ma doit filmer aux autres échanger na moto so ba finga net ba biso finga c'est qui fort au lieu que so monte en place donc il ça dans le côté il va finga finga métal bel homme de maman na vie moi plein trop je peux comme na photo on va ba bijoux na monti ba bijoux ba or ba ni faut dire à mon fini n'est-ce pas bon merci on a nos kala mais tembe na oram de sale ou mila kin tirer bon moi il temps tembe sérieux on a besoin kala ra tembe on est ensemble merci beaucoup Yaya merci beaucoup soigne ce soir. Tu as vu Papou, tu as écouté les conseils de Papou, toi. Tu as écouté les conseils de Papou. Papou dit quoi? Je dois me calmer parce que j'ai de bijoux déjà, je suis à Paris. Et voilà mes amours, j'espère que vous avez suivi la vidéo. En tout cas, et ça lit bien ma casse. Et ça lit bien et loko batu bando zelango il y a trop. Comment on a fallu pour pas qu'on lance message. En tout cas, à l'obiango nandenge ya politesse. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Moi, toujours nazalaka au milieu du village. Cela veut dire du côté de la vérité. En tout cas, fali pour pas l'obiango sagement. À l'obiango pe nandenge ki mukolo. Aïbsi Jaël en tout cas dosé. Kofingate. Oui, c'est une bonne chose. Et loko wanande et ça là, agir comme une star et puis comme un grand. Omoni, baza pe ba père de famille, ba mère de famille, baza ba responsable donc il faut ailler ba ndenge nini ya oyebisa bango donc façon au alobi. En tout cas, félicitations Fally Ipupa oui. Nalandi lisusu côté alobi, en tout cas, bozaka obligé ya osalanga ka promotion te. Parce que donc osé belé en Congo. Donc ceux qui musiciens moka utukobeta concert na ye bolobeli angope eza mabete. Oui. En tout cas côté on a raisonné bien. Parce que vous savez hein, kolobela kaka mutu moko ozala limité. Tu seras limité. Ce que yo lo muso ko bando salate. On olobeka Fally. Oui, c'est une bonne chose. Mais il faut fongola ba champ. On m'a dit sa façade. Il y a mutu moko kaka. Oui, et ça bien. Mais ce qui mutu wana zo futa yo oza attaché de presse na ye officiellement. Wana c'est une bonne chose. Oui que non chaque fin du mois ba futa nga na zo salaire na ngai. Mais ceux qui ont que non aux journalistes au CPLA no na star au sa promotion, là c'est autre chose. Pour au moni donc elobela Fally wana elaxike akangi na ebinote. Atike libino libre champ. Azo bisa ba journaliste ba lobe parce que to landa makambo Fally lobi abi makambo moko eza moki mais eza très intéressant, eza très important. Si vous muto azana mato ya ko comprendre, à comprendre on peut au salelango oui. Fallait à mémio na poto, fallait à plus opportunité à vie en tout cas vous êtes reconnaissant donc wana eloko wana biso nyoso to boyango te soko boyango ozandoki asali eloko moko bien mais ye moko na munoko na ye abimisi que
bo doser vraiment ma bon finga et puis de deux bo lobela ba star mususu donc ba musicien basé belé ceux qui musicien a petit concert okoya au lobeli. Oui, c'est une bonne chose à lobby bien. Et ça qui a fongo libino chant, a fongo libino peut-être beaucoup mon ara le roi. N'enge fallait me minga na poto non lobela mutu mususu te. Oui, mutu ako penser bongo. Et loko fallait à sali quelque part à lobby na ndenge ya mikolo. Oba lobaka et lobeli ya mikolo. Abike ba musicien basé belé ceux qui musicien autour beta concert au lobelaye donc à lobby on directement que bozaka attaché na ngai te. Oui, beaucoup comme limité mais boza limité parce que fali en plus bato ba lobela fali za mutu moko te eza bato belé donc fali à lobby on na ndenge ya kimukolo parce que fali poupa asali déjà oyo akokaki kosala abeti ba Zénith abeti ba Bercy abeti ba Yo Arena abeti fali leve les alikolo. Oui, ba journaliste ba lobele ba chroniqueuse congolais ba lobela ye mais et osuka ka na communauté na biso au moins que bo sala ngona français ton anglais wana au moins message ko leka to bi ke no ba ivoirien ba oyoka ba malien ba oyoka ba béninois ba oyoka ba pays francophone to anglophone ba ko yoka so bo sala ngona autre langue et oza bongo mais ce qui est kozaka entre nous les congolais na lingala fali na niveau komi azaka fali pona ba congolais te fali aza fali ya batu nyonso ba anglophone ba oyoka fali ba francophone ba oyoka fali ba pays ebele donc on a pour ça so pe ba journaliste ya ba côté mususu en plus na minute au fali aza na pour ça muto ça les promotion te parce que yemo waza déjà combo déjà place nyonso okende ba que non c'est fali pop donc fali il faut suko presse et comprendre que fali poupa a libéré bino. Bato musu ba omo nango mabe, la façon dont je parle, mais or c'est la vérité. Bato ba comprendre, ba bazara sage, ba comprendre makambo ngana oloba. Oui, c'est ça parce que ceux qui osa attaché des presses, il y a musicien, c'est autre chose. Ok, la fin du mois, ba futa kayombongo. Là c'est autre chose. Mais ceux qui osaka que non, osa no journaliste mais osa no ka fan, osa journaliste mais fan, il y a fallu. Fallait ça déjà aux importants au moutako sala et ça déjà ouverture y a vie a pesi déjà ouverture y a vie visa oye poto aux alango déjà oui ce qu'on zala ceux qui fallait pour pas allo baraté peut-être batou balinga ba mon on dirait trahison mais ce qu'il fallait pour pas y mon na malobane qui habite que no bolo be ba musicien mususu et ça coûte ça quoi laisser aller ça déjà ouverture ou a pessi ba journaliste bon lobela non osa free mais baby déjà que non pour déjà que non ba pessi position ba journaliste ba pessi position que non il fallait pour tout monde ba kisinjora ba finga ba kofi ba msu ba finga ba nan donc kofi et qui ça fallait pour pas abomi moto wana déjà kolba que non doser kofi ngate to matato kita Kofi Olomide, malgré ma benaye, mais na histoire écoute kala ko changer té. Écoute kala ko changer té que Kofi Olomide aza parrain fali poupa. Oui. Aza parent na été parrain. Yende mto a mentor na na musique. Wana tobo yango té. Fali poupa azaki na ba talent, azaki na ba na au fait ba talent na azaki nango mais place ya eko bimezalaka te. Kofi Olomide azalaki lokola pont o fali pour palingaki aleka. Ne alekaki lelo au fait eloko fali pour pasali mois d'après mois na apprécier yango eloko oyo fela sala ngo pe comment j'allais dire depuis makambo ya Gauthier Sey parce que tout monaki
na makambo ya Gauthier si ba journaliste ba leka ki ba fingi Manix kuna kutu koloba te. Manix abi depuis bébé Chanda tina lelo mutaleki fali na oyembe azate. En tout cas, atena ki ba propos mo et dérange ki tout le monde. Tous les musiciens baza international, baza local. Ka Fally Ipupa international. Oui, ce n'était pas Fally Ipupa le baki bongo. Ezaki Fally te. Ezaki batu ya Fally. Mais tellement makambo ane kolaki que Fally Ipupa atinda kabatu ba finga. Non, c'est pas Fally. Peut-être peut Fally ango ala nane be émission na biso to sala raté. Mais quelque part par hasard ako le kaboye azo scroller boya monia était azo finga. Oui, quelque part pe ako aza mutu soko akota ba réseaux sociaux hormona. Mais peut-être pas hormona nyon sauter. On se comprendre. Et loko Fally Ipupa sali, oui. Asali yango pour na eza moment opportun, asali yango pour na koloba. Donc alobi muki mais alobi ebele. Et loko asali c'est une bonne chose à stopper makambo finga. Oui, kofinga, oui. Kofinga quelque part et kitisa artiste. Na loba ki depuis le début. Nabi kofinga et kitisa artiste. Fally Ipupa za mutu moko aza entouré na ba star rebelle. Ba Didier Drogba, ba Samuel Eto'o, ba Debayor, ba joueur ou makasi wana. Na ba star, tout le monde, en tout cas tout le monde est na ba star rebelle. Sur ana posa te ke batu baza tout autour na ye, ba anda ko finga non. Bo sala musa na bino bien oui, oponi Fally Ipupa pona ye. Banda siko ko décortiquer qui est Fally Ipupa. Ngana comprendra ba analyse musu bo sala ka oui, c'est une bonne chose, tout le monde ba analyse eza kitoko. Mais siko bo mekape ko développer ngo. O mona batu ba olobela Fally Ipupa baza ebele. Mais siko Fally Ipupa so pas bien tala a mona que non, mutu na mutu olobela Fally Ipupa mais a luka siko bato baza intelligent et sage. Eza analyse musu so sali boye Fally Ipupa tali yango batinde les liens par exemple à tali yango avec non te photo to retenir ye comme attaché de presse à cause de batunyo sauté oui après si votre opportunité bino so boya poto mais na batunyo so wana peut-être à quoi retenir mutu moko to mibale atalaka mais siko entre le journaliste bozo fanda entre vous il faut se reconnaître ça différence oui boye na ekiri bino so boya Fally Ipupa mais siko nakati ekiri wana ezana muto pe ba kaka non et il est très intelligent to elle est très intelligente et kendaka bongo soko nakati ya bato na boluka ko ça différence c'est vraiment une bonne chose au Fally Ipupa sali to sepel nango lelo alobi lisusu que en tout cas 5 ans 4 ans bozui mikoleze ebele biso nyonso tozonga to kende na kinbo na boye donc aopesa bato message ke bokima na poto te. Asali bien parce que ma piste va visa prolongé et ça va nebele pour mon tour la possibilité au kimate. Au kimi oui, bato mususu oko kimano ramba mo tikano na poto le zonga. Moto muso zonga boy. OK kuna babote le passeport. OK kuna mama ka indela ukomo lila anga mna kende na poto donc yebela. Ce qui espère tinzo okimotikano na poto mama tikala na yo luka bo kisangunda bandela vie na yo papa maman. Mais so moni que non tenga zonga na kin mambo za na kin il y a pas de problème zonga kino c'est important ça que Fally Ipupa pese opportunité. Nalandi qui ça nani oh babi na ke nani petit Fally. Nalandi na poto azolela. Donc au sentiment on a très sincère azolo la bib marambo Fally Ipupa salelier eza nango kaka nzambe oui c'est ça nzambe a utaka likolo te akiti na se te nzambe a utiliser aka bato yo to senga nzambe pambolanga nzambe pesanga mbongo ko uta te ko dans le vide wane komi kisi nzambe a utiliser aka mutu nzambe apesa aka occasion o tekele go ozumbo o l'équipe mutaka belombo o sali business bo et puis son bénéfice o sali nini bo c'est ça dans la vie c'est ça dans la vie nzambe a utiliser aka mutu bato bon ba benga bango ba homme ange
bayaka na vie ya bato po asekisa yo po asepelisa yo. C'est vraiment une bonne chose to sepeli nango. Fali pour pas fêter 46e année na ye ya anniversaire to moni que non te motoyo. Ah, vie na ye réussir. Et dans la vie hein, il faut avoir l'objectif. Zala objectif, zala concentré, boss dur. Le colo au bakisi grâce ya Nzambe. Ozui Nzambe associé na makambo na yo. Au moins everything ekokende. Nzambe pas talaka volonté mututi. Yo zo senga Nzambe, Nzambe pambolanga, Nzambe pambolanga, mais tu ne fais rien. Ose la mane uta likolo et kitanase. Nzambe pambola, Nzamba pambola muto asalaka. Yo zo salate. Yango mona ba frère ming basambelaka. Azo sala a pesa ba prophétie belé a osambela osa ba miracle. Mais financièrement aza bénité. Peut-être pour moi la frère wana azo ra musala te. Azaka na église onga ka musala Nzambe te po azo musala te. Yo zo sakane. Po azo musala te so azu musala ba fute $1000 $2000 par mois. A oti comme ça Nzambe. Batu musu basala ka musala Nzambe po musala malonga na le mona na te. Ote musala Nzambe. Osala ngoka na sentiment ka musala Nzambe. Donc c'est ça. Cela veut dire dans la vie, il faut faire quelque chose. Nzambe ata era Nzamba tunayi Moïse. Ozana ni na maboko. Aibisiye naza na nzete. Alobi zwa nzete wana chanase. Nzete wana ebongwanaki nyoka. Donc pour nous shortcut, Nzambe apambola mutu na oyo azanango. Na don oyo zanango to talent ozanango. So kanga suki. Kana suki wana kangaka suki Nzambe apambola yo. Soko yembaka solo baka. Des biso Nzambe apesa biso grâce ya koloba na minoko na au fait na miso ya bato boy. Na koloba na koluka pe na améliorer ngo lisusu. Po lobi eza source ya bénédiction na ngai. Siko soki yo sale loko moko te. O sale loko moto zo de la mane uta likolo Nzambe miracle. Et ça la makabo mbongo ute. Et ça la eko kitelo na ndaku te. Ekitelo na ndaku te. Mingi tomona basala Nzambe mingi. Basalela Nzambe bazangaki. Na tangwa pasi. Concentré na musala Nzambe na église. Concentré. Mais Nzamba pamboli bango. Tant wana ezalaka lisuté. Donc ta Nzambe komi muke ba koma bis na makamu na bango. Donc on sentir que non. Elangananga ezali monene. Kasi basali baza muke. Bato Nzamba benga. Baza muke. Les appeler. Donc maman est compliqué. Donc en réalité je peux dire Fally Ipupa a libéré na journaliste. Pour azana na posa que non azal entouré na bato belé presse ya ana posa na ngote. Oui, concert et beta maki et betami et salami et leki nango très kitoko promotion ba journaliste basali yango très kitoko everything et leki bien na concert ko beta nyonso et leki nango bien, il y a pas de problème. Ou est important izaka que non soki ba ko continuer ko ça analyse. Oui, bozala toujours au milieu du village. Oui, Fally Ipupa, il faut qu'on démontrer. Fally abeti Bercy, abeti Arena, abeti Ovo Arena, abeti Boy, abeti Boy. Nyonso wana abeti. Wa bozo en fait bozo lobelango bozo banalise siriango. OK, Fally Ipupa na année 2013, abetaki na concert na Ghana na 2000 na Ghana wana elekaki ndenge nini, azwaki trophée, combien de trophées. Donc bozaka basé sur yango. Bozui kama ya on ando loba na ebisaki émission mona salaki na baki omoni Joël et Jaël a loba bien omoni manike pa loba bien so ba longoli kama finga et sili bando loba bien lisusu makasi ya on ambi omoni don oyo donc OK poto pona loba cela veut dire koloba na yo wana ndezali kabonzambe apesio malgré ba misusu bazo sangisa ngona mafinga. Mais koloba na yo wana c'est ta bénédiction, eza portion ya bénédiction o Nzamba pesi yo.
Si vous avez amélioré en kaka, parce que le peut-être au cours pas fallu pour pâter. L'obisa bako seule opportunité moko osa porter parole. Il y a entreprise, porter parole. Il y a parti politique moko boye, porter parole. Il y a mutu moko boye, quelqu'un qui a autorité moko boye. C'est ça. Si vous soki osa kaka finga. Oui, on sait succès na ko finga, ba moni o finga ko lobani. Au moins que non, quelque part au diminuer la chance na yo. C'est ça, il faut battre. Réflexion et comme en musique. Oui, il fallait là, c'est l'opportunité, les lots. En opé sur chaque jour, on a dit que soit aux États-Unis, tu as les journalistes. Et le roi, ça, peut-être c'est une fois dans la vie. Blanc, monsieur, il y a un la mort dans la vie. Et ben, nous avons que place, nous avons fallu en bête en concert, to année, en même journaliste, peut-être. Peut-être que vous avez la bonne côté. Mais on a péci déjà, c'est l'opportunité. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Les gens dans le bac, en tout cas, dans cette émission, parce que on a moni que non fallait pour pas. Nenga salaki, nenga lobaki, et loko vraiment, bato babanda ko s'attendre nango. Qu'il fallait pour pas à loba, à qui ça va finga, pour et comment ko déborder, et comment qui ti ko toucher ma vie à bateau. Ma bé makasi. Et le lot, to moniango, c'est vraiment une très bonne chose. Et on a dit que non, fallait pour pas ana ba fan. Ba fan il faut pas ba fan moko instruit. Et tout le monde a battu sous ça. Na pisi un exemple il y a DJ Abdul. Bon mon qui façon hein, DJ Arafat plutôt. Père son âme. Au moment qu'il y a mutu moko ya loyenge mutu moko donc ba yeba que musicien moko très impoli musicien moko azaka ya. Do ba fan ne bando benga bango ba chinois. Do ba fan mo ya kata cha mutu bakata. Et ça pour nini? Pour leader na bango zaki bongo. Ba fan pe bango zaka mais ce que le leader so ça no charisme, swag, très poli ozo pe na ba fan oyo ba kozalani, c'est ça. Donc fallait pour pas on need ba toi za ba fan moko lo kwa ye pour te bi que non azane muta ba clash te. Oui. Moto azanga mabe na été ana ba défaut na ye ana mabe na ye mais comment na ye depuis to bi fali to ka été que non rando na misien boye afingi misien boye to ka te malgré ce qui se passe avec Kofi mais to tuko yo ka fali pour parler qui na émission te pour na koloba vient nga wa vient mabe biloko wana to yo ka ngo kaka na ba soubassement nde to yo ka ba polémique wana mais lelo oyo fali pour passer une bonne chose. En tout cas coup de chapeau à lui. Bah journaliste peut boquer, bon enjoy, bah fan a fallu bon continuer à soutenir. On sent que une artiste a vraiment n'a pas fan et belé au bas soutenir partout au monde. En tout cas merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous. Likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.